La famille, bonjour. Bonjour à vous, la famille. Dans un élit qui vous a malamu, vraiment qui m'a terminé en beau tanabino, la santé est bien, tranquillité, harmonie, et ça na beau tanabino. Isa bon ngai maman nangai, votre sœur, votre mère et votre tante. Mais une fois de plus, toujours na cadre ya baide ndenge na yaka na yango, na elibino thème na ngai sika, na elibino idée na ngai sika. Lelo nalingi tolobela la meilleure version de soi-même. Et pour ni thème bon. Pour ni meilleure version na yo moko. Yaya parce que tout ça nango besoin. Tout ça nango besoin. Oyebi na vie, to pasa ata na biso osa makambo de batu balingi. Osa makambo po sepelisa songolo. Osa makambo po sepelisa mpakala. Osa makambo po mwasi na otanga komona asepela. Osa makambo po mobali na otanga komona asepela. Ça m'a rappelé tout ça là, ça eza pona biso monter. Mais comme la meilleure version na yo moko yaya, wana ezali pona yo moko penza. Que olamuki un bon matin, au mitali na kitalatala, au mitali, obandi ko réfléchir sur vie na yo, au mikoti si na kati na yo, et ko sali analyse ya vie na yo, au monde que ça biloko faut changer. Ça biloko faut s'améliorer. Ça biloko faut bouger. Aux yeux de ceux qui étaient. Et ça, il faut changer. Donc, yango wana, koko ma meilleure version na yomoko. Tu vois, yango comme ma meilleure version na yomoko. Et yango na zolo baki, meilleure version na yomoko, c'est tout simplement devenir ce que l'on devait être et ce que l'on voudrait être au plus profond de votre cœur. Donc, ndenge yo lingara penza ozala, olingi okoma yango. Et pour le okoma yango, ma sœur, c'est difficile te. Il est impossible dans mon kili, exact. Tout est possible. Il suffit qu'à on soit décision au téléma au bandako bunda. Et pour nous comme la meilleure version de Yomoko, le thème de la biso ya lelo, nous avons 5 points autres développer ensemble. Premier point, le travail sur toi-même. Donc, travail sur soi. Pourquoi travail sur soi? Parce que la décision au yozui, au changer, au comme version mususu, au comme mutu mususu. Okoma kotala vi ndenge mosusu okoma korefléchir ndenge mosusu donc ezali yo moto ozwi décision wana lokwa moto ozwi décision wana ezosenga yo travail il faut otravailler yaya parce que eza facile te obima na mutu oyo ozalaki vi na yo mobimba mpo kota na mutu mosusu oyo yo nano ozala te ye lokola ozochange ndenge na yo ya kozala mpona kochange ezosenga vraiment travail yango moni premier point na nga na lingi na travail na ezali travail sur soi. Pourquoi travail sur soi? Parce que si on travaille sur toi, on avancer. Il faut soit temps, ma soeur. Il faut soit temps, mon frère. Au sala bilan. Au sala bilan moko ya vie na yo. Au sala bilan moko personnel. Au sala onde nini. Meilleure façon au sala bilan sur yo, c'est que soit big na fait, mon frère. Soit big na on a fait. Comment biloko nyonso oyo lingaka échanger na yo. Biloko nyonso o sepelaka na yango te biloko nyonso o dérangeaka yo o etiaka yo mal à l'aise o faire perdre yo contrôle ya kuma biloko nyonso wan biloko wana tamusu to bakita musu kanda tamusu silika makasi ça veut dire que kanda eze loko oyo soki yo moko siliki suka suka tango zonga na yo moko okomaka mal à l'aise et là est-ce que kanda eza problème dérangeaka yo na meilleure version na yo kanda ko zala te ce qui fait comment kanda et puis luka ba cause eloko nini esalaka kosilika makasi ndenge wana yaya luka cause oyo epesa kokanda makasi soki omoni cause wana ekopermettre osikoyo ocomprendre yango omaîtrise yango okoma kogere yango de façon que soki basujet mpe bathème oyo eyaka mpe okanda ebandi koya ozala na maîtrise de soi oyo bandenge nini okogere yango tu vois place oyo bato bazozelaka yo osilika bakoma mpe bakutiki no balobi yango mosiliki te ochange humeur te au contraire ekute sexy nango yo. Tu vois, il y a travail sur toi. Vous allez obliger ça la travail sur soi-même. Donc il y a Zwabi qui n'a fait vanda comment biloko nyonso oyo e dérange kayo na kati na yo. Biloko nyonso empêche kayo ozana kimia. Il y a comment yango. Première chose yango wana. Et deuxième point oyo ko sunga yo na meilleure version na yo moko
ezali ba objectif. Mon frère, ma sœur, okoki jamais ko s'améliorer soki oza mutu oza na ba objectif na vie te. Tu dois viser quelque chose. Tu vois? Donc tu dois avoir des objectifs clairs et précis. Parce que on changer en fonction ya nini. On changer financièrement, tellement gérer un bon ou bien tout l'ingo comment gérer un bon ou bien on changer physiquement, on comment ça sport, on comment un peu musclé ou bien nini, on changer toro batam na musala, olingi o matagrade, olingi o changer musala, papa tout ça il faut ça na but moko précis. Donc il faut osala na ba but ozali précis na vie na yo. Il faut ba exactement eloko ozali na yango besoin. Donc objectif non faut ça la clair, et ça la clarté, mais il faut ça la paix précis. Parce que si vous êtes clair et qu'on peut ça yo makasi ya ko sala yango. Parce que mutu nyonso oyo azali na ba projet clair, azali ba projet bien établi, azali na facilité ya ko travailler pour s'améliorer, azali na facilité ya ko travailler pour avancer. Ko bosana te, tant yo lingi o changer wana, olingi koma mutu ya sika. Ancien mutu na yo pe azali. Ancien mutu na yo aza jaloux, akosepela komona te ke yo s'évoluer. Ce qui fait que ce qu'il faut ça la concurrence dans mutu, faut ça la concurrence dans ancien oyo zalaki. So olingi élévation na yo, olingi évolution na yo, olingi meilleure version na yo. Et comme bien, il faut comme ça la guerre dans ancien version na yo, ko tik espace te. Ko tik la espace te parce que yé ayebi yo bien. Ancien version na yo azalaka na yo, a rumeli na yo, bambula so sala mokili bozalaka déjà ensemble. Tant que lingo changer, il faut ôter les mélailles bien. Il faut la prêt que beaucoup lité na ancienne version ya vie na yo parce que esa facilité a rotika facilement ka boité ou comme version sous. Aussi non ya za déjà wana. Donc yeba que faut la makasi de façon que okora ko détrôner ko longola na trône. Comme tu na trône ya sika oyo lingi okoma. Et ça très important ko bossa na yango te. Ko bossa na yango te. Et à part ça, tant ils ont changer niveau, yeba que na niveau zo kende wana bat mususu azaraja kuna bazali. O bazali na niveau wana yo ngo kende bazali. Ba on peut osa na jalousie. Mais conseil na on peut se ko sala concurrence na bango te. So ça concurrence bon ba fanda na million même ne fonctionnera. Ba en facteur ko dire détruire yo. Yo sala ka guerre na yo na ancien version na yo ko zonga kuna te. Soko résister aux zongité. Suka na version asiko yo zokota o ko apeka mutu akala na kati. Donc zala na ba objectif clair. Donc, premier point de l'obé les alliés, travaille sur toi. Mon frère, comment biloko nyonso oyo lingaka échanger. Et lo mi balé, zala muto zala objectif clair et précis. Kobo sana yangote. Et troisième point na biso, tu dois te demander qui est mon ancien moi. Avant osa la guerre na ancien toi na yo, faut biloko nyonso oyo ancien toi na yo azaye ko linga. Obi ancien toi na yo azaki jaloux. Ancien toi n'aura zaki méchant, ancien toi n'aura zaki égoïste, c'est provocateur, avec ses mères de troubles. Faut pas détailler, voilà, de façon où il va aller dans salle pour tenir. Donc, il faut oyeba, parce qu'il y a un truc qui empêcher ou avancer, il y a un truc qui empêcher ou s'améliorer. Donc, tu dois savoir tous les détails de ton ancien toi. De façon où tu as un barrage, où tu as un mire, où tu as un makasi, où tu as une image positive pour permettre au changer quand pour permettre yo comme ma meilleure version na yo moko. Et ça très important na vie na yo. Et quatrième point, Ezali, ne te compare pas aux autres, mais apprends d'eux. De notre ba likolo, tant où yo zo linga o s'améliorer, o linga o avancer. Yeba ke côté zo lingo kende, eza batu mususu ba ozala déjà wana o basi ba s'améliora avant yo. Ce que tu as à faire, mon frère, ma sœur, pour ça la concurrence n'a pas toi naté. Pour ça la concurrence n'a pas toi naté. Au contraire, banda kota la batuana, basala ndenge nini, pour voir comment on a maîtrise de soi. Basala ndenge nini, pour voir comment vivre en paix. Basala ndenge nini, pour voir comment on a harmonie. Basala ndenge nini, pour voir s'emporter Yaya, apprends d'eux. Tala bango comme modèle,
yekola na sima na bango kosala guerre na bango te komi kotisa na guerre na bango te yekola ndenge nini okoki kosala po s'améliorer plus ou bien po obtenir na version na yo ya sika longtemps yekola na bato wana kosala na bato oyo okuti na niveau yo okende guerre te ezali malamu te. Et 5e point ezali change tes habitudes et supprime le mauvais au fur et à mesure. Osala déjà ba rituel oyo sokosala avant ezala ba comportement oyo ozali koaffiche avant ezala ba milliers oyo sokokende avant yaya ntango olingi ochanger ntango olingi s'améliorer ozali obligé ya kosupprimer ba mauvaises habitudes mosusu ozali obligé ya kochanger biloko mosusu au fur et à mesure ozali continuer na processus na yo ya kokoma meilleure version na yo moko. Donc opesa ba point ebele na kati aspect oyo. Premier sous-point na kati aspect oyo ezali aspect social. Yaya ntango oza na besoin changer ntango oza na besoin s'améliorer keba na groupe oyo ozalaka déjà lelo bani parla ezala bato mosusu ozala bango déjà ensemble bozalaka wana bomesana bosalaka babeti ensemble ntango oza na besoin avancer oza na besoin s'améliorer okoki kocontinue ozala na groupe wana te okoki kocontinue kovanda na ba même personne te parce que baonotiro vers le bas bakopermettre yo évoluer te bakopermettre yo avancer te ntango yo okomi na posa changer okomi na posa évoluer okomi na posa avancer eza na bato mosusu oyo ozala obligé ya koéliminer na cercle social na yo eza te poza méchant eza te poza lolendo mais tout simplement parce que bakotirer yo vers les bas eza bato bozalaka déjà ensemble bayebi ba faiblesse na yo ntango mosusu bakosepela te bamonaki yo oza besoin okoma version ya sika. Donc faut faire très attention na domaine wana. Et na domaine financier soki omoni ete eloko eblokaka yo po évoluer ezali outiliser mbongo mabe osala bacourse pamba osombaka pamba ma sœur mon frère eloko okoki kosala po changer ezali kokenda so magasin pamba te kokenda susu kotambola na magasin pamba te moninga oyo kokenda kosala ba course air nyonso banda koevite kobima na ye de façon que permettre yo na évolution na ozo lingo sala na élévation lingo sala au réussir na processus ya kokoma meilleure version na yo moko. Et point mosusu na aborder na yo sur na point 5 pour le changement soki besoin changer évoluer na biso lo moko soki osala sport so na studio oyo sala sport okomi l'homme le plus fort ya salle wana yeba ke oza sous na force ya avancer parce que comme le plus fort pour s'améliorer vous allez obligé à changer milieu vous allez obligé ya koluka sikoyo fitness studio mususu oyo bazala bato ba makasi koleka on peut permettre au continuer ko avancer donc so on a besoin comme meilleure version na yo moko il faut luka bato bazana version wana pour permettre yo au banda ko avancer au banda ko s'améliorer malé bango bazala comme exemple na yo donc on se mélanger na bato mususu o ba ko pesa yo faiblesse te o ba ko empêcher o avancer o ba ko empêcher o s'améliorer et ko bosana te pour ma meilleure version na yo moko yaya eza volontaire et donc l'équipe volonté na vie ezate meilleure version na yo moko ezali chaque matin au lamuki au vandi au komi biloko nyonso yo lingi au sala au mi pesi ba principe que non au journal lelo na kubima na kosala boye na kosala boye na kosala boye obimi na journée au sali makamisi nongo bongisaki ozongi na pokwa osali bilan complet otali kotoni no réussir te oyo réussir o se féliciter pour na yango koto réussir te lobi o bandeli au fur et à mesure ozo sala yango au fur et à mesure ozo maîtriser yango au fur et à mesure ozo ko s'avancer toza batu toza na ba faiblesse mais soko lingi o se battre soko lingi o avancer soko lingi o réussir na vie tous les jours c'est lancer un défi ya kozala meilleure version na yo moko
ya kozala meilleure version na yo moko. Meilleure version na yo moko par rapport na yo moko, par rapport à makanisi na yo, par rapport à élévation na yo, par rapport à progrès na yo. Vraiment, ya on a to partager na journée à lelo. Nzambe azala na bino, nzambe azala na biso, asala biso grâce, apesa biso bonne santé. Tokutani ambala sima, vraiment soki vidéo sepelisi yo ko partager baninga mususu balanda yango, okoki po ko aimer de façon que o soutenir sœur na yo. Bozala malamu, nzamba batela biso.